Bon, bandeko na biso tozongi déjà na pona lingala. Merci mingi, shalom shalom. Tozana esengo mingi li tokotani so encore une fois. Tokumisi nzambe pona tozana presque tosala ngota moi 20 minutes ou 25 minutes pona na lingi mingi nde to comprendre oza la sujet de prière oyo to kangi na mutema na biso. Yana na kozwa suta mingi te na koyemba nzembo moko et puis pe toko tala méditation ya lelo oza na livre Néhémie tokomona ke souci yango ezo continue kaka na bato bazalaki libanda na ba diaspora le bato bazali libanda bazalaki na souci pona ko sala quelque chose pona mboka na bango pona bato na bango pona génération na bango na kombo na Yesu toyemba chanson moko elonga ejali na makila ma Yesu haleluya elonga ejali na makila ma Yesu alongi satana elonga ejali Nama kila ma Yesu, haleluya, elonga ejali. Nama kila ma Yesu alongi maladi, elonga ejali. Nama kila ma Yesu, haleluya, elonga ejali. Nama kila ma Yesu alongi bademo, elonga ejali. Nama kila ma Yesu, haleluya, elonga ejali. Nama kila ma o Yesu alongi seliba, elonga ejali. Nama kila ma Yesu, haleluya, elonga ejali. Nama kila ma Yesu. Papa to komisio peto sanjolio na butu alelo papa to lingi to partager liloba na yo liloba yanguya papa molimo santo pesa biso révélation pesa biso efungameli ya liloba na yo pone sala ngolu na kati ya mitema na biso na kati ya ba famille na biso bazala zinga mana makila na Yesu ba angelu bazala mupanzi na bango ba batele ba famille na biso oni so bazala partout ya le monde au nom de Jésus bazala na kimia na butu ya lelo liloba oyo epesa biso mokosa na motema etungisa biso travailler pour tous la capable ya kugumba ba mabolongo na biso peto sambela pona bandeko na biso to kumiso peto sanjel na butu lelo au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, na livre Néhémie na chapitre 1 nazako tanga nazako kata rapide Bible lobi boya na chapitre 1 lobi na verset 4 lobi ke tango na yoki makambo yango na fandi na mabele po na kolela na tikalaki na mawa mikolo ebele nazalaki komila lisanzala nazalaki komila lisanzala nasambelaki nzambe ya mikolo nazalaki koloba yawe nzambe na likolo nzambe ya monene pe ya sukisa donc elingo loba ke ngai lobi nazoloba boy ngai lobi oyo ekokota te lobi na kolia te lobi na komela te kaka na pokwa na kosala gêne nazopesa exemple na ngambo na vivre yango na toloba ngo boye tant tozaka ba gêne to na komona mutu oyo aza ko relater match ndenge zoleka oyo ye aza komona yanga azoloba tanga moni bale ke ina gauche eke pandai do ye tango aza komona ndenge wana aza kolobela bato yango ezalaki manière philosophie ya Yesu alobi ke naza koloba oyo naza komona papa nanga aza kosala donc bana na biso bano sala oyo baza komona biso za kosala comme bana na biso Néhémie yo surtout contient un verset d'alobi yango
que tant ye nanu mutabanda ka salaki impa mais tant impa wana e komi na chapitre de roi siko ya moni ya tuni kasi nakangi motema na lobi na mokonzi boyi longonya na mokonzi pona seko ndenge nini nazala na mawate vili oyo bakukunda bakoko na ngai ebeba pe banguna bazikisa baporte yango donc liboso tango ayoki sango ya pasi ya famille na ye na wish na makela na kibokolo na Luanda na Afrique du Sud na France na poto tango ayoki sango mabe amivandisi na jeune abike te na kolia te biso na biloko ebe na kolia te na komela te na kosala jeune ndenga sali jeune wana na chapitre 2 nde tomoni awa mokonzi amoni ye sikoyo soko otali sikoyo na verset 4 mokonzi atuni ngai olingi nasala nini pona yo e continue mbala moko na sambeli nzambe ya likolo ozomona nino ba eloko oyo elingolo bateke verset moko na verset 2 eza jour moko monsieur le rappelle 10 ans to quand c'était batia ba verset wana ndenge nzamba biki premier jour nzamba sali mokili na se on que verset wana na verset muso yaki deuxième jour et le rappelle ba zelo tangu mokonzi amoni Nehemia tunie na sala nini pona yo Nehemia biki na sambeli donc ils ont qui temps si maintenant on a pesi réponse tinda ngai na kene ko edifier na kene ko bongisa mboka na ngai pena zongi mokonzi soki olingi kosala ngai malamu pesa ngai njela nakenda na mboka ya Yuda na ville oyo bakokunda bakoko na ngai pona tonga yango lisusu ozomona donc tangu mawa na ye ezalaki mawa elongi mawa ya mutema yango ebimi na elongi oyo yango esalaki roi amona biko eza mawa ya nzoto te ya nzala te ya susi te meza mawa ya mutema nasala nini pona yo omoni mawa ya mutema reflecte na elongi ya mutu ti roi tuti sikoneti nzambe amoni mawa na yo ya mutema amoni on a travers elongi na yo ukabunda nuko oyo tonda na mutema na yo yango ekolakisama na ekomona na elongi na munoko na yo un coração alegre e mutema oyo eza na esengo ezalaka na mafuta na elongi bible elobi yango ezalaka na réflexion ezalaka na image soki motema etondi na elongi soki motema etondi na esengo elongi ekozala na éclairage ekozala kitoko soki mpe mawa eza na motema mawa susi ya mboka yango na mpe ebimaki na elongi ya Nehemi mais souci nezalaki nini a libérer peuple na ye nazobaki bana na biso surtout nazobeta oyo eza mpona bana na biso towelelaka kokende kaka te ndaku na yo liboso tala ndaku na yo ebandaka nanu na yo moko nanu yo moko soki ozwi position bible elobi na 1 Pierre chapitre 2 verset 9 elobi ke biso toza bopona toponama déjà biso nde toza toli basouverain sacrificateur ya bandako na biso moko nanu donc ndenge yesu amonaka papa ne azosala yango azosala ndenge bana biso banosala oyo bango banomona mpa na biso yango nalingi tozala na souci oyo soki tosala vrai combat spirituel soki tochange basituation toza na yango il faut tomikangisa nanu na famille tomikangisa nanu na mwasi tomikangisa nanu na bana tobongisa nanu biso avant toyebake soki tozwi parole eza mpona biso nanu kobwaka yango nanu te sans yo moko pratiquer yango au nom de Jésus comprendre principe oyo Serge comprendre Miguel Mavinga comprendre Mana Isabelle comprendre nabike na loti ndoto ser moko na yebi no balanga kombo te azo swana na mwana na ye mwana ya mukolo mwana faza ba 20 ba 27 à 28 à 20 mwana ba 30 ans yo mama mukolo zo swana na mwana ya 30 ans bitumbane okende ti wapi na ndoto
totika makambo wana biso moko nanu toteyama yesu alobiki nasalaka oyo nayokaka papa na nga aza oyo nayo papa na nga alobaka yango nga nasalaka oyo namonaka papa na nga aza kosala nalobaka oyo papa na nga aza koloba ayoki pa papa ya lobi yango amoni pa papa ya lobi yango amoni aza koloba ayoki aza koloba amoni aza kosala alobi ndenge papa atinda ngai nga mpe natindi bino ndenge papa atinda ngai nga mpe natindi bino yo tindama liboso pa papa wana yo kotinda au nom de Jésus 2020 to changer kaka to bandana na chambre place ozali na cuisine place ozali tala nanu yo milinga yo moko wana kolinga bani ama milinga do biso nanu to banda ngasi na bandi bitumba oyo naza ko continuer tane misezo bima na bandi ngamo na bandi yango naza ko continuer yango yo na lingi na butu elo tala baninga misusu bazo ba succès ba komama na ba bible soki nzamba komi bible muso akotia biso tuza ko sala nini mutuna yango na sala nini pona yo nasala nini pona yo yesu patuna ba question na batibeli keko poso nasala nini what can I do for you what can I do for you nasala nini o que eu posso fazer para ti o que tu me pedes eu peço na lingi que peça nga autorisation peça nga nguya peça nga pouvoir na que libérer famille na ngai pesa ngai pouvoir na ke libérer bandeko na ngai yana zo baketo na condoléance munene na wish na ko senga yango to itu kufela mwana moko ayebanaka mingi dina na rua ya Fansagre leki ya Belarmindu yana leki ya Belarmindu yana leki ya Gato ba petit bakola kana ba mazona ba zitu ba Joffre ba noka biso tozala ki côté wana biso bana mbeng banga biso bana wish tozana ebembelelo bokende koteya bokende ko supporter famille na botia liloba moko bima na milieu na biso na moko atia bo Yesu na kati au nom de Jésus moko atelema te liloba atelema aloba ke te to kondima te e koko sala mate au nom de Jésus 2020 nana pesi qu'est-ce que anenino nana lobi yango mina robi sabino to bongisa ba condition yana ko senga o toza ko landa maboye nzambe soka tie biso na nzela moko azolinga asala quelque chose nabiki nazoloba pona dénomination te nazoloba pona te nazoloba pona corps de Christ o yemoko Yesu za mutu biso za ba membre Tozo agir selon pensée ya Yesu. Mutu eza Yesu. Mutu mte monaka elobaka eyokaka mutu. O ezo sala. Donc ce qui a kanisi loko biso to sala yango. Yende za mutu no ba comme corps de Christ no ba dénomination te no ba ministère te. To se comprendre place oyo. Donc to sala makasi to zala to longola makambo oyo ya ba bekipe bekipa mike ya to zo pola. To tie Christ comme mutu. Bible lobi ke biso za batu moko ka to batu ndengo na to li batu moko to like to sana to yebi bongo ya Yesu temos a mente de Cristo como tu esalagani bongo esalagani ya unte kanisaka então to comprendre loko to séparer très bien na zobe loko don na yo oyo nzamba pesa yo musala na yo na comme membre accord de Christ kotia ko séparer ko séparaka mingi te musala yo salaka simanango tie bonzambe soki na ndenge nini te foyeba ke naza mwana nzambe me naza DJ na salaka boy me naza mwana nzambe na ba na senso foyeba eloko wana naza mwana nzambe liboso simanango na salaka eloko mususu wana salaka eza musala me oyo ngai naza mwana ya nzambe au nom de Jésus. Yanto mi tokse condamner na masum to kansa ke ndenge so tokse de sa musala to iba ko séparer musala te comme action de musala te na don oyo to zali ya bonzambe non
tant ekomi sikoyo ekomi ke toloba pona famille na biso toloba pona bana na biso ndenge nazoloba bana na baza koyoka baza koyeba baza komona ke papa azoloba kombo na bango ate esali bango pasi mokolo bakokomprendre yango ezali mpona ezalaka ndenge wana tozala ndenge wana au nom de Jésus oyo bayebaka ngai banomona na kleto me nzambe amona ja bakuk moni makambo yango ezala nene ebenge ngai nakoma boye mutu te mpona biso omonaka kote mobibi elobi ke miso ya nzambe emonaka mokoli mobimbi mona bato mabe na bato malamu alpha omega doya kozalaka monaka yo awa bato bazomona yo awa lelo biso yeyo donc nalingi mpena donc tozala na susi oyo ndenge elata bato mosusu elata banéhémi na diaspora elata badaniel elata ba Esther chapitre 9 verset 6 na kondima te mabela na famille ele na peuple nanga pe na kotika te génération nanga ezala détruit ke osali bambongo osali nyonso tikeli mwana moko boya koti on na zolo biloko nyonso esili te au nom de Jésus bana biso bazwi ngolu bamoni biso tukomi mikolo nga na mona papa nanga kola te tozwi ngolu tukomi na ba 50 bana bazomona biso papa nanga kufana 48 ans donc maman otokufa siko na 67 âge jeune zomona makambo yango donc au nom de Jésus tolinga te bana biso baza na ngolu makasi bana biso baza na ngolu Serge na yebi yo très bien petit nanga na bosani yo te bana na biso fo bamona ke tolingi bango tomonaka o baza kosala te me toyeba biso nde toza na parole ndenge toloba bango très profond na koexplike bino moko mosusu pwani bamakambo so yela biso totelema na eloko oyo tomoni eloko mabe me biso tozoloba bien mpo na bana toza kobeni ata na chambre ata place ozali ndenge tosambela sikoyo totelemela eloko oyo tomimema kaka te na oyo tozomona na kombo na Yesu na butu ya lelo tala exemple monene nayebi ke expérience témoignage nozopesa okovivre yango yo mpe obanolala obanolota bandoto mpona nini ezali ndenge wana oza kosenga yango oza kosenga oza koloba yango ntango nini nalala tala kaka exemple napesaki bino jour wana tosolaka mingi na basemeki nango baza na Amérique ntango biso oza kolala bango baza na moi elingo baki bango bazosambela mpona biso ntango biso tozolala ntango biso tokolamuka bango baza kolala donc biso tozosambela mpona bango elingo loba ke ame na biso na baesprit na biso na contact na bato oyo baza kolala bango mpe baza na contact na biso tozolala pourtant ozolala bato bazosambela mpona bazoloba Serge bazoloba Isabelle bazoloba Didi bazoloba kombo na biso wana ntango biso toza kolala esprit sikoyo eza kobengana na esprit au nom de Jésus donc yango wana il faut tozala mayele ata bana bake wapi o mwana ke wapi kobanga te sambela au nom de Jésus sambela au nom de Jésus yo tozosambela sikoyo naozelaka mutu moko akota mpona tosambela au nom de Jésus mutu moko akota encore mpona tobanda prière na biso tosambela mpona bana na biso totika butu elelo na maboko ya Nzambe totika roi wana azalaka na Ancien Testament wana ezalaki ya mosuni siko roi des rois eza Yesu aya kotuna biso eske olingi nasala nini na butu ya lelo napesa yo nini tokorépondre tokosambela tokosala jeune tokozwa réponse oyo tokosala maladi oyo ekoya tokobunda nango na kombo na Yesu ekotouche nzoto me ekotouche esprit te mpo toza makasi au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu tozali toza kosenga na kolo asala na kati na biso nanu comme ba souverain sacrificateur biso moko ba génération Eli po naza komona te naza komona ndenge na kotikila bana na ngai ata mwa 1000 euros naza nango te osala nango nini natali mopanzi namoni nanu te naza na génération te ya nazosenga génération Eli avant nasenga génération nouvelle génération non biso yeyo faut tosala quelque chose au nom de Jésus
Faut biso to sambe le nom de Jésus. Faut biso to luka nzambe oyo. Na kombo na Yesu papa. To kumisi yokolo Yesu. To yebaka yote. To bandaka boite. To bandaka na ndenge mususu papa. To zalaka na banzela misusu kolo Yesu. To yebaka na biso yango te. Balakisa biso yango te. To bandaka osala yango na bisalela papa. To bandaka kolanda yango na bilanda landa papa. To yebaka te. Mais lelo na mawana yo to yeko yeba yango papa. Na mawana yo to yeko comprendre que tozali bana na yo. Tango to zongi mwana soka zalaki kala na libanda zongi osalaka ba feti papa to zongi na kombo na Yesu. To zongi ndenge to bimaka akolo. To yekola misala oyo pesa biso. Yango pesa biso bilei. Mais to perde kozala bana na yo te papa. Sunga biso kolo Yesu. Sunga biso kolo Yesu. Ndenge ozalaki obéissant epa ya papa nzambe, ndenge biso tozala obéissant pa na yo. Ndenge papa atinda yo, ndenge yipo tinda biso. Olobi ke ndenge papa linganga, ndenge pe na lingi bino. Olobi ke oyo papa lakisa yo, yango po lakisa biso papa. Donc opesa biso yango au nom de Jésus. Tozui yango, pe tozako pesa yango na bana na biso papa. Biso nyonso si tobota, biso si tokolisi bana, biso si tobokoli bana, mais tokanisa ke bozala génération oyo asika, mais to comprendre bali génération Eli. Oyo pona déjà baba pona makolo pona to changer ba dimension ba problème na kati ya famille na biso kala soki to na butu to libana papa na ko finga biso ba ko beta biso ba ko maltraiter biso mais biso lelo to yebi yango lisusu te tuza ko senga na yo papa ke pesa biso molimo santo oyo eza na kati na biso esunga bana na biso bayoka mingongo na biso pe basala oyo to ko senga bango. Apôtre Paul loba yango soki bozuko wa kolanda Yesu te bolanda ngai ndenge na landaka Yesu bo imite ngai ndenge na imitaka Yesu so bozomona ke Yesu eza pasi ke biso pe bana na biso soki baza kokoka ko imite Yesu te ba imite Yesu à partir na biso au nom de Jésus na koyoka na koloba pe na kosala pona Yesu bana ko sala oyo papa na azako sala azako loba o papa na azako loba azako mona o papa na azako mona yango na papa na sengi yo na butu ya lelo batela bana na biso place nyonso bakokende place nyonso bakozala place nyonso bakobaluka au nom de Jésus kolo ezate lokola kala bazai ko maudire bazako bana biso mabeso te ke ba place ba feti mais lelo biso to comprendre kolo Yesu ke bana biso bakokende bakozonga au nom de Jésus pona bango bazabu ponami bango nde bakotika na ba richesse na biso bango nde bakotika na ba héritage na biso culturel moral religieux au nom de Jésus papa oyo ngana zako yona lingi bana nanga basala o ngana za ko sambela yona bana nanga basambela na lingi kolo Yesu au nom de Jésus bazala ya kobunga te na kota lola kaka ngai na ba camarade ba amna za ko gayete mina lingi bana nanga ba kota na lola ndenge Noé koteki bana na ye ndenge Lot bisaki bana na ye ndenge Yesu abenga ba 12 au nom de Jésus yango exemple biso zali kolanda papa sunga biso kolo Yesu Daniel na tiki bana banda ko bakumba bana na yo banda ko bakumba na bango yo mtupesa bango bakombo yebi poni pesa bango bakombo na bango Oyebi, banda ko bakombo na bango, papa batela Daniel place azali, batela Malcolm au nom de Jésus, batela Jovan en place azali, batela Jérémie place azali, batela Anacleto, batela Ruth, batela au nom de Jésus, bana na biso place bazali, bazala ya ko batela ma, bana baiba ki tolingaka bango, bana ba mona na misala, pena maloba, pena ba evre, nyonso to ko sala, ba mona, secret zalate entre biso na bana baiba obiso salaka, biso pete ba bana biso bazako sala kolo. Batela biso, sunga biso papa. Que mwana valo balikambo pa pasteur, halo bali boso pa na ngai tata pona na yeba. Mwana soki azwi zemi, ngai li boso papa fona yeba. Kuta vazo zemi, fo bisanga na zwa zemi.
avant ndima mobali fo ayebisangaki na mobali moko osongola aza kolinganga yango toza kobundela na kombo na Yesu bayaka kolakisa biso mibali te mais soki mobali abandi kolinga ye abanda ja kobetela biso mpona ngai papa na sunga ye au nom de Jésus eza boye mpe kozala ndenge wana papa sunga biso molimo santo kota na likambo oyo tobengisi oyo kobundela biso tokoki te biso tona besoin yo oyebi nyonso yo omonaka nyonso okobombela biso te Yesu alobaki ndenge papa atindinga nga naza kotinda bino yango mpe na kopesa bino consolateur ye akolakisa bino nyonso toza kondimake aza na kati na biso mpe akosunga biso akolakisa biso tokosambela tokolota bandoto tokozwa bavision tokozwa bamission au nom de Jésus toza kondima yango. Merci, merci kolo Yesu. Makila na Yesu panaki na mabele te. Makila na yo yaki na nzoto na biso. Ekomisi biso bana na yo. Toza na nature susu ya ba papa na biso na mama. Tokobi na nature ya Yesu. Pona molimo santo yozo témoigner to bana nzambe. Esprit we bano benga papa pa nzambe. Ya opesa pa na biso. Aba fada Deus. To comprendre yango papa. Nga naza mwana kubano na musuni. Mais naza mwana ya nzambe. Au nom de Jésus pour ndima Yesu comme Seigneur et Sauveur. Na image na enveloppe na ngai yango nde kubano mais ngai au nom de Jésus bana na ngai au nom de Jésus bana ya nzambe pour basa likabo ya nzambe ngai kana sa pour ko diriger bango na se mo papa na bango ndenge Psaume 127 au nom de Jésus souci wana ya Esther chapitre 9 verset 6 souci wana bazalaki na yango souci oyo banemi bazalaki nango yango pesa ko lata biso to libérer famille to libérer bana na biso au nom de Jésus banda ko sambela. C'est nos paroles. Ça la gêne, ceux qui nous ont touché yo. Zala mutu yanda kuna yo. Osunga biso papa. Toko kisa makambo oyo. Olanda bana na yo pona kiti na Egypte kolo. Biso to Olanda bana na biso tina ba boîte, tina ba chikoteka, na ba praia, place nyos ba okena ba plage, place nyos ba okota. Toko landa bango na ba téléphone, toko landa bango, toko solana bango, toko linga to zala bomoko, ndenge osala biso bomoko zaka bomoko na papa. Olobi kiso bomoni nga bomoni papa. Ngana papa to za moko. Biso to lingi bana na biso ba koma lokola to zala pe bomoko au nom de Jésus papa. To bengani nyonso ya Satan au nom de Jésus. Tobi mitambo na yo naza koloba tobi banzela to yebi ndeko kosaka to yebi ndeko yibaka pona biso to yebi to mona to comprendre to yebi ce ko zoko kosa to yebi ba trick na yo to ba gêne na yo to za kokufa miso te yana to za bazoba te yana makambu mingi to sala ka to yebaka te et pesa juste mais makambu o to sala ndenge yo loba et pesa pe juste pona yo loba ata to ba péché to sala conscientement o yebi yango mondima yango pona nini to za ko sala ngo na yo oza ko yeba mais o to sala o yeba te o to sala o yo to za ko yeba te yango ele c'est un problème papa. Oyo to sala sans koyeba ese biso ba problème mais oyo to sala na koyeba oyebi yango pe ondima yango papa sunga biso ba ko séparer biloko oyo na butu ele lokolo kanda ezala te bitumba ezala te na kati ya bandako na biso au nom de Jésus. Biso na malachike biso to kitela bana na biso to kene kolanda bana to bala mitema na biso pona bana bala mitema na bango pa na biso. Toko salela yango no de Jésus ataka tato sisi ko sambela tango okena terrain boy Moïse ngi likolo ngomba asambela azulwa metanga kitina mabele akuti bato bazaya ko pengwa asilikaki apanzaki mabanga asalaki repetango lisusu bon biso to songa combien de fois lisusu kolo to bi to ko sambela tango to sisa ba tentation de Jésus la biso bana bazako raté bana bazana ba chamba otela ba porno bana bazo salaire mais to pasula to bebi sali lobate pour to zongela lisusu lobi na makambo monka gloire à Dieu que Moïse ba bengisi soit encore pas nzambe ceux qui nzamba bengisa ndé les on a dit commandement te nzambe ya mawa zala na mawa na biso au nom de Jésus yokela biso mawa papa yokela biso mawa ata biso to biko sambela te muni mosanto sunga biso to sambela sunga biso lakisa biso liloba na yo papa sunga biso au nom de Jésus to yeba ko sambela to yeba nzela na yo to yeba ko landa yo to yeba makambo oyo za ko sala na kati ya vie na biso au nom de Jésus sunga biso papa batela biso pezala na biso papa to komisio pe to sanjolio po yo za nzambe na biso tika biso te papa oza mwana
oza mwana yesu oza mwana ya nzambe biso toza bana na biso mpe toza bana ya nzambe à travers na yo papa nakumisi yo mpona mana Ariete nakumisi yo mpona mana Louisa nakumisi yo mpona Zola Miguel nakumisi yo mpona nyonso oyo baza kolanda biso ntango biso ozali tokokoma na suka kolo soki lobi tokozonga tokobosana te koremercie yo tokokumisa yo mpe tokosanjola yo na kati ya famille na biso oloba nango ke tondimela yo kolo yesu wana famille na biso ndako na biso ekozala sauve tondimela yo papa banda kala tongi tomona yango ekokisama à travers ya makila e batela biso to benga nyonso ya molimo mabe to benga nyonso misala sata na kati ya famille na biso au nom de Jésus ekende musika ezonga lisusu te o nyonso ata za kosala o eza kokanisa o eza koprepare ezala nil sans effet au nom de Jésus pe bima musika na biso ekende musika na place kokauka ezala pempe na biso te ekuya na mabele te pour ezongela biso au nom de Jésus ekende musika na biso au nom de Jésus ndenge babimali bakoteki na sabangulu bakina kokuya na mai babima na kati ya gadarenu bakota na bangulu badinda bakenda musika tokotinda te bakwe cair pour terre não é cair por terra não assim se cair por terra volta para nós ordenamos que caia longe vai longe em nome de Cristo Jesus. Jesus diz eu vi o diabo Satanás caindo como relâmpago e ele acabou de destruir o diabo Satanás. Ele não permitia que o diabo esteja ao redor dele para détruire tokondima yango te au nom de Jésus tokotelemela yango akozala penepe na biso te fo azala au redor au deredor fo azala musika na biso au nom de Jésus musika na biso musika na bana na biso musika na bafamille na biso musika bazala musika au nom de Jésus bakozala penepe na biso te tokumisi mpe tosanjoli yo tonetoli yo papa adasa 40 minutes ya passaram au nom de Jésus tu te souki saboye ninga na batan so ba na boina lembisa rabatu kinsamba sunga biso e ba kula biso liloba naza ko sambela ngai moko te toza ko sambela biso nyonso ipo zo sambela pona famille na yo nazali awa nazo lakisa ki nazo sambela na ko pesa témoignage ki nazo sambela famille na ngai naza na souci ya famille na ngai nzamba pesa biso asunga biso soko lingo solo na biso après prière ko benga biso limero ezali plus 49 na WhatsApp plus 49 152 1465 10 97 mais 49 152 1465 10 97. Este é o nosso contato. Todos lá conecté. Tous à la cause, tous sur la WhatsApp, tous sur la ka, tous changer na idée, tous na besoin d'idée na bino, tous na idée ba, tous na besoin ba critique na bino, tous na besoin pour na biso sinto kola. Nzamba pa mola biso, merci. Muito obrigado mana Ariete, pastor Ariete. Muito obrigado mano Manuel Mavinga. Miguel Mavinga, muito obrigado a tia Ana Gomes. Muito obrigado e nosso muito respeito por vocês. Estou a respeito minha, estou a banga bino, você vai papá na biso, mamãe na biso, estou ali conecté. Tu peux numéro, se beaucoup qui ko benga biso ta fait prier to consolateur, l'air nous a 24/24. Merci Jésus, merci notre tokumisi mpe tosanjoli yo totiki butu alelo na maboko na yo papa kotiki biso tolala te ndenge Nehemia azalaki na pasi wana ndenge Yesu azali komata na ngomba mpona kosambela papa na butu ntango toza kolala ya kosolola na biso ya kosele parole no na motema na biso ya kopesa biso enseignement mpona lobi topratike yango biso nyonso tosala yango liboso mpona lobi biso tokomi capable liloba ekoli na kati na biso eboti bambuma wana tokopesa bato balia topesa bato basemence te oyo eza nanu mbuma akolia yango akokolia yango te mais topesa bango ja mbuma oyo ekoli oyo eza ja fruit po atamba kozwa yango bayo kolia yango mpe kozotondisa bango mpe osala quelque chose na vie na bango tokumisi mpe tosanjoli na butu lelo merci molimo santo ndenge oza kolakisa biso merci ndenge oza koenseigner biso ndenge oza kokolisa biso na liloba na yo mpo ozali malamu au nom de Jésus nous prions amen. Thank you Jesus, thank you. Muito obrigado, terminamos. E se Deus quiser, amanhã estaremos de novo juntos. Estou usando o lobby, se o Kinzamba permitir. Merci beaucoup.
Ciao, boa noite.